Voilà, très heureuse de vous retrouver sur Laura Chou TV, hein, dans Laura Chou TV, bébé goût de la presse congolaise. Hein. Vous informer, c'est notre devoir. Naïf Sabino, déjà, je vais vous apporter des informations en temps réel. Hein. Donc, bon, mais ça n'a Mikolo, donc, ils ont YouTube, déjà, cop nanga, ils ont la YouTube, na YouTubeuse. Une fois, une fois, c'est que non, colobate que cop. Je m'explique. Hein. Cop, ils ont le boulot. Déjà, nandaku, batbota biso avec tout le respect que je vous dois. Nebi que non bino ko ben en caillou, on dit biso to ben en cop, donc ils a boulot pendant la muki, na latina qui tournage déjà en ngoma. Nebi que non bolo ba que non Laura Chou mikolo zo mona na te na ba raison ils a mère d'un enfant déjà, je dois m'occuper de l'enfant après le boulot. Donc, na cadre à quoi informer bino, toyeli bino mambasika. Ah donc, parce que tout ce qui va s'exprimer na bandenge na bango, parce que ça vie, et ça musala, mona mutasere tout voir na ndenge na ye. Déjà, j'ai une invitée. To solana ye, to bitana ma solo. Nebi na kacha chaîne yo Laura Chou, na be mission mususu auto binga sans tabou, sans soni. Batu bazala, batu baleka, bo mona pe bino moko. En tout cas, merci pour na ba suggestion, merci pour na ba conseil. Mais to solana elles vont se présenter à Oloba. Donc tout na ba question. Pourquoi pour na bino peut-être avoir réponse il y a bien. Déjà avant la fond la caméra, je dirais un grand merci à celui qu'on appelle Efomi Yabakari, ma copine que j'aime tant, Efomi Yabakari, maman Claudine Mouyaya, en tout cas bon messa na mikolo kakabongo donc tout balinga Laura Chou, Francine m'a vu puis l'international donc Francine m'a vu puis Nakata Orléans le maire coiffeur, on est ensemble. Au fond la caméra déjà, je dis bonjour à mon invité. Bonjour Boni. Maman. Vous allez bien? Nangolo Nzambe. Voilà. Présente-toi, Batubota la biso na Laura Chou TV parce que c'est ma première fois na Yambo na plateau nanga. Parce que ils allaient bien ngana tika ba invité ba s'exprimer, se présenter loba combo nao zala comment là. Odette Makaye la perle donc quand ndenge to loba quand ndenge zalaka donc Odette Maka la perle. Mwana ya mongo ya solo Nzambe ya lisoko donc yeyo aza déjà sur le terrain na lingi bino mingi. Voilà, linga bo mingi Odette Maka donc ngai na ba invité to ebi déjà. Mais avant to banda to tuna ba question hein. Avant to banda na yo pe YouTubeuse, ngape na YouTubeuse. Mais pourquoi au sala no choix ya ko sala sans tabou? Bon, sans tabou, ndenge zakaka musala. Donc, au moins musala nyonso ndenge bango kuna na poto babeta kakayu no, ala muki na tonga ke cop. Ndenge ka utikoloba. Et pas na biso pe sans tabou eza cop. Donc za musala ndenge to ko expliquer likambo moko sima muninga, c'est ça. Donc na kati ya sans tabou ndeto yo kaka son tende yango babengi yango sans tabou. Donc soki ba koloba libolo je m'excuse boyo kango ezakaka yango lisoko donc likata ezalaka liboko epana biso bangala kaka ndenge to lubakande yango na to bengi yango sans tabou musala na biso otolingaka. Mais est-ce que quelque part yomo ejena yote parce que au moins ni batu mususu ba ya batu balingango ka bon batu ba comprendre parce que quelque part beauté ya pe batu mais yana batu mususu ba comment osala ngona ba ndenge mo boye a commission ngo lokwa que non ba pesa musala ngo valeur te ozomona est-ce que yo moko déjà et gênant parce que mi les ébélés donc pourquoi on les choix parce que toi là tu souper ça là ba tomber ba faire des sociétés azaneka uniquement wana hôtel na banzela a hôtel ndenge chef de l'état gouvernement et ça msala ne pas bon ça banzela pourquoi on les ka choix sur Santa mama eza musala omoni papa na ndako ayebaki ko sala bolingo te omoni ko fi alobi ko lela te na lo visa technique donc il faut ko memela bango na ndenge ya technique donc papa na ndako ayebika kazuka kalikata koti simbala moko esili ayebite ba simba mo muto mabele ba mela ka ba sister ba bondela ka moi chérie donc ngo date la perle na yo na expliquer moko sima muninga ndi a comprendre alobi te na banda ko salaire donc il faut ba no simba ka maman mo muto libele na banda ka ko sisé donc ba biloko muso esala bien omoni vient na biso kofi ba mbote belé c'est ko zali bon. Tous les latins love les techniques donc il faut qu'on y ait siba il faut qu'on y ait comme on ko caresser et tout le monde a yo ozana on a likata na yo ya bien mais oui musala c'est ça au moins biso ba odete tant to yo on a tout expliquer parce que ngana za mongala et pas na biso bangala to tanga eloko na kombo na tu vois nde yango wana biso to lingi YouTube to lingi sans tabou pona ko expliquer batu oyo bazana erreur bato bazo comprendre te bolingo donc maman na ndako ayebi kaka ndenge papa bimaki akoya kozonga
kaka liputa tikaki ye nango ndakuti ye nango tu vois siko biso baodete toza na bite moko lati molongo moko mokuse boye moko lati papa mpe mo soutien na bigini na ndako mpe amoni mpe ke te mwasi nanga mpe azalaka na nzoto yango nzoto wana obombelaka yango nani donc il faut to expliquer bango na kata YouTube mpo bacomprendre ke mosala eza bongo c'est ça. C'est un peu ça. C'est ça, c'est que na autre lobelo moi boy en tout cas ko excuser nga moi ba mwana ezala moi kilo pananga. Mais bino to eza déjà choix na bino on n'a pas choix to côté ya bino peut-être beau changer. Obi que non mon bali ya ko zala na peni oh ba ya bien. Likata ya bien mayebi musala te tolomo donc ba benga ngo. Ni bo sala rana oh ya bien na oh ya mabe zande ni ya bien zande. Mama yo somola na to mobala na likata ya munene metele makate. Likata penda za pena la likata za ni loko ne tolo mona nzamba pambola yi mais etele makate tu vois etele makate na sens ni teke aza mobilité mais moi ça comme ça na bisika o ya lingite donc il faut maman mema ina ba dimension moko pour papa mata nde e matisa yo ebika mamba ngo ndenge zalaka siko tango biso ba odete ko zala wana to expliquer te basimba ka papa mo muto libele ba sisa kango net ndenge mo eloko ezabo olimbisa na mona ngo lokwa yango siko so na zuna bandi ko sisa yango omoni ale olobi na ndako odete maka akimisaka mobali non na ndako mais babi pe bino mo bo sala boye car mo bo sa sans tabou aux yeux mi côté non devant la caméra tu parles trop zo loba il faut ça il faut donc ça babi bino mo msubo ko kanamle marambo ngote mais boye ote ya batu ke non sala bo sa msubi no be bo zamno ba le chèque voilà baya na komeka balobi muto lobaka pamba te seke musaleza donc biso tozama bangala ya solo donc tobota mine kanga ngenge toyebi makambo nyonso etolo monde yango musala donc libolo na likata ezalaka eza il faut pas écouter les gens qui phase na naître non faut écouter na ndepé ça courir bien donc so courir bien zo pesa te inge ko pesa ndenge ngata yo mo madeso olamba na courir bien ndenge net biso na kine za il faut courir za moi bien pour to que ça madeso parce que yo courir zo lekate donc lekate za nango ya bien mais musala nde ya ko sala yango problème ezala kande net na bandeko na biso bato bandundu makambo ya basoni wana ya babiloko moko ata yo mo et pas la biso likate za likata libolo eza libolo nyonso tozotanga eloko na kombo na tu vois sikoyo ata yo moko moko Odette Maka voilà Odette Maka mwana ngala déjà yana batu baota biso pour ngabenga batala biso ba bazobate ba batu so to ba éducateur à masse côté musubino comme les arrestants tabou so linga atala yo poyeba donc est-ce que yo mo pe mobali non na olobe sanga te que ozangi copain na bi ko na copain est-ce que copain nao est-ce que se retrouvera pe na makambo yo moko lo nga Odette pena ndenge naza mobala se retrouver tenga ndama pesa nga bundu apesa nga lipende ya solo mobali penda ye atazalaki na makanisi te ntango yo kutaka lipende za boy yo moko lipende za boy azoya kasiko kuna okota ntango okota na olingana sala lelo mo bokanga ngane na excité po biso ne basa batu to excité ka mobali fo na excité po akoma na moral ngana sana ngo donc aye pena on a eu papa je m'excuse na côté le mana muke donc na télé minde na za boy na télé misiko na baluku na epse papa télévision oyo na mona kangwe za na mwa salite tango o télé boy na télé boy na télé boy ata yo moko a se retrouver te c'est que on eza makambo susu na bundu tant tanga ngo bundu c'est que eza mambo solo lipende ya solo donc baleka kana plateau balobaka ke bangala te bon biso nyonso na Congo to komaka bangala mais il y a des bangala et des bangala donc biso to bangala ya solo ba mango ya solo donc kocho kangami o balobaka ke mwasa mango alikin tabana lengi ya lukutate ya solo po mipende nanga na nyonso ndema pesa nga ndoto zo jouer rôle donc okumi c'est la biso que non mongo bangala solo nanani nanande ngolo bana mais ngala opesa ka ba respect na internaute batu bota la biso ba yebi déjà que non ndengo sali ba non bengo ni ba stratégie non déjà nde osala pas copain non soit disant est-ce que bango ba ko retenir nini olo ba que non bangala oui bangala parce que il ne prouver que non ba mono pena que non osama parce que ngala peut-être non sentir te que non ki mungala na bon pour nous sentir bon pour nous se retrouver et que ba apprendre au moins c'est juste conseil non apprendre ya malamu otiki ya mabendingi za karabongo donc soko mono Odette Maka bisika seulement faut ko pesa ngai moi conseil na bisika wana donc biso bangala to pesa kaka mo mate ya muke sima ya muninga donc
biso bangala tolobaka bokije tumba. Bokije tumba. Donc ba mi benga ka bangala baleka na plateau balobela biso ki mongo. Donc ba betela biso ba terme. Donc ba kokana bango te balobaka lingala. Ngala musu ba otala ope musu ba yoka kape ya musu pe linga parce que tant ba musu ba pe na ba zi ba kendo pe kala ba japon ba pe belé o ba ni français ba ebika anglais mais ba na moi langue wana ki mungala. Parce que okoye bisa woni poto parce que yo zo tout la ngotolo mungala faut que s'exprimer. Ah, bakulu tenkami losako bisika bozali na pesa bango bambote belé donc bonne kami mwana bino yeyo d'être maka la perle donc ninga balobaka kaka nza kombato langake bokije tumba nza kombale boloti bon. Voilà, on continue. Un grand merci à Karine Fomi, ma copine, à Claudine Mouyaya, Francine m'a vu, puis donc voilà. Donc continuer, c'est le marché bébé. En tout cas, vous m'excuserez. Nandé dans le bakar que non, ils ont sorti à émission. Oh, tout ça en tout cas, oh bon messanango. Tout le carabino ba fi, oh bah ça là, bah sans tabou, parce que hier, après ça va raison d'ailleurs pourquoi ça lit. Bah tout de suite, bah tu retourneras bango. Pourquoi bah ça là qu'à choix, comme ça là sans tabou. Pourquoi bah pona bah le bakar bah insanité. Donc voilà. Odette bah tu vas le dire que non bon mon soutien na sans tabou. Oh ça sous émission belé parce que vous êtes belé pe na monde wana vous êtes belé. Mais yo absence on a pourquoi o banga baninga o baye ko chaleur wana te quoi mi pepa miki on a ba ko kata odet makazali la perle azali jamais okokima parce que za musala na ngeza boulot na pona so na bina tika mpona na zongo c'est ça donc odet maka a voyager ka kenek mama makambo bandai ko sala ya mike donc azongi naza déjà sur le terrain ga yo odet maka la perle donc moi na mungala ya solo nzambe ali soko. Donc, si on met on a l'isolo, to keka bon on a l'isoko pe et le kaka bien. Pourquoi nous tient Nzambe l'isoko po ezali nzamba pesa. Nde yango photo lo bake Nzambe ya l'isoko. Bango bazana masoko na bango ngape nazana côté na donc Nzambe ya l'isoko. Maman nga bongisa ngwa na lobaka merci maman bisoko zali pour sala ki musala malama ko bongisa masoko wana ko classer ngo bien odette makazali jamais okokima jamais okotika musala parce que za musala oyo na tinda mana sala bona ko sepelisa ba ndeko balandi donc nazali wana. Alors bon ils sont sans polémique qui te pose la question il faut répondre biso bon la ba te belé basala ba sans tabou boza ebele bat basé belé pe oza pe que non so pour tie mission c'est pe commoner bat ba vrai na epé baza ba vanda ba otalango siko on dit manani moi question ele kuma makasi naza mutu na ndimata na mingi makanga c'est bilinga kotangolo ba kombo na bango eza pe que non so sali mission parce que ngape avant na ebe na ngap monde on te moi no sa be mission na ka luki muto yambi bo sali to ba kombo na biso ba lora funa ba na biso siko o mona que non na monde na bino pe e ape na bato basala ba kombo o eza pe que non so tieye elle reconnu bato ba yebiye bato pe ba yebiye que non asala ka boya zongi sa bo siko yo ona mo comment te communiquer non so pe na otali o s'inspira na neti nani na moniteur e basé belé za na tangelo toi là Sarah Bilengi ne muta carton ndinga mabete Sarah Bilengi c'est lui qui cartonne wana nani lisusu comment muso mie sika on a évité il faut le cas wana na évité nani lisusu na évité ba Sarah Brit la taille na évité bon Riti on a ma copine chérie bon na rokolo mais na yebi kate te wana ngo Sarah be c'est que où c'est yo otala no ba santa bouté boze belé mala edanga bazé belé ba rit la taille baza ba moski bango basakana kana santa bu basala ka santa bouté basala ka santa bouté balinga kande ko sakana na ngome biso nde to sala ka santa bu nde na yebisi yo ke na yebité bon ba kombo ana na yo kaka bon. Voilà donc to continue l'émission na biso tozo mona ba fi belé na mode na bino ya santa bu ya na baté belé parce que yo zo banda ngo boyo la te lamba le peut être to mona parce que bo suka bongo em tu mutu ko ba na sepela annoncer la vidéo mon boye ya mutakala après yo em sous trop confiance na to sola na ye mais parce que yo peut un jour ko sala ngote nde baninga musu ba sala wana ba bombe longité ba pesa confiance na ba sa ba senga ba sala na kamoi oyebi ke nzoto no eza salite mozo linga obomba ta elongité mozo bimisa nzoto ya salite bongo ata yo moko bozo fingisa biso directement na kamoi nga odeti makande na sala ke mission nazaka ndenge nazab na lata ka bote kaka pona émission te na lata ka bongo tina même aussi na nzela nazo tambola tango ba ko mona ka odeti maka yo na lata ka bongo zaka pona émission te o za ko fingisa biso ko bebisa musala na biso c'est ça na kamwa papa cameraman o ko dumen joto te batala ngo bien non ezala kate bozo bebisa musala réputation musala ezo beba ba njoto ba tâche
ba mundo yebi koza no salité siko pourquoi zo sala bon kaka pona ko bebisa musala ya baninga ba vandi sa famille avant de sa famille na mona eza normal te oyebi koza no njoto batache oyebi koza na banduto oyebi koza salité mais ozondi ma cameraman a zoomé ko banana lisapi ti ya matina yo azola ki sa batache nyonso. Non, 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 il faut vendre sa famille. Voilà, conseil ni opé ça na batouana parce que yo pe am cop na bien ça na bino. Conseil ni opé ça na bango parce que un jour pour mon am so peut se retrouver na ngo. Bat pe ba ya ba ça analyse, bat ba ya pe ba za pour yo ba pe so ba conseil. Parce que conseil ni opé ça na batouana. Ba ke na ne pas mais c'est ba soigner non banzoto no bango va ba sala ba biloko ya bongo. Il faut ko examiner kanzoto chaque temps parce que toza basi ba infection ezalaka. Faut ko examiner njoto parce que ngandenge na zana plateau kaka ndenge na zalaka na ndaku nanga kaka ndenge na vanda ka partout c'est ça conseil ya ko pesa bango ezaka ka bakende ko examiner banzoto no bango ba sisa na ba biloko na bongo balika na ba télévision pour eza ko sambusa na ko kakanda eza ko sambusa biso eza ko bebisa directement réputation ya musala ba somba ka nyonso mais réputation te yo vanda ka o laxa ba mouvement o laxa ba position o senga ba zoomer yo. Si vous avez une réputation quelque part, vous avez une réputation. Ezalité ya kopesa ya baninga oyo bazo sala nanu yango te mais yo so baby balobi moi nzeto esetengami moya ko tsembola ngo ezate to pesa kamate na bandeko oyo nanu bakomi na bisika wana te bandeko bayebi musala te baye bakandenge ni ya kovanda na papa baye bakandenge ni hein o ko vanda na mbali ka bano vanda ki betelo kangi bon ata yo mozela na ovandi bon ozovana na mobali ya mo bafanda na chérie ça va ozomona mon mouvement na mobali pas oyoka moi bilingue c'est ça donc eza juste conseil to pesa ka pa ya bandeko ba yebite ba yeba na sens bon ezate que toza bongo te non voilà toza bongo te alors au moins ata quelque part bo bebi sa mabala ba tu pe do loba parce que yo roya otika mipende libanda rozo la ki ça c'est ba mouvement ozo ba non sala bo ezongisa boye quelque part mabala mususu mobali musupe mususu ko mona yo atali peke non moi sinanga sepela na ngai te na moi comment moi sinanga na sepela na masa sangate moi sinanga osala ne petit wana olobate tikanga mona zoye na benga bino pe musupe ondima kaka moi te ko besa mabala bana oh tozo bongisa ndeli bala bisika mama yeba kitayeba tozo bongisela bangonde parce que ce que maman yebite tango kolanda biso directement ko yeba ke bisika o nazala kina foti c'est ça tozo bongo parce que ngande nazo dete maka na kozanga mobali te nazo mobali siko yebisa nga mwasi moko akoza mobali combien siko so ba mobali mo abengi abiki na sepeli no na lina changer vue na o na la posa na zona bala parce que non balité wana copain oui wana copain na lina bala yo pona mona ke mission no mona talaki bona parce que yo boya est-ce que yebiko sepela na kolingeza des choses différentes ba sepeli na ezaka eloko moko sepeli na proviseur na balo OK soko lobi ke na lingi yo na balo là je suis là nazali on a problème te mais soko sepeli na kaka poko misanga o balo répondre liboka tout aussi c'est bimi non 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 biso wangala bongo te yo soko zo sala ngona bandemo ozo masquer biso non ozo masquer biso parce que batu musu basala ngoko ayebi ke non ba baby c'est na peso mbongo sala ka bo sala bo yo sala ngote batelo pena paquet te nde yango na basambuti likolo ya mbongo kolanda nga musala na ngepesa nga mbongo hein à part YouTube na sala ka pe à côté tu vois ezata ke kana bika kana YouTube te musala na ngepesa nga mbongo ndenge ba fan na nga akolanda na sepela émission non à continuer nga $200 esa simbi libele nga jamais c'est ça donc musala na ngepesa nga mbongo donc fona lingango na salango pour epesa nga mbongo ezata ke kayo vandi wana po banda ko yebisa nga na kotindelo naza manager na ona kotindelo $400 par mois ndo banda ko lakisa nga na fungola ka balibolo nga na bando lakso ba mabele nga na bando non 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 wana copie nga te copie nga zana te ya baninga oyo ba yebite ba yeba ndenge ni ko vivre na bolingo ko ba développer bandango est-ce que yana baninga basi musu ba benga pe bazwa mayele si babenga kanga si maman Odette tala na zana problème na ngabo ebuna sungi pe eza juste pour na conseil atie mega na ye atie unité na ye ebi ko sokola libolo na yete basi mususu mona mwasa zo sokola libolo na liboko na lesapi oyo mama la kisa biso ozo mona siko ozo mona basokola ka lesapi na oyo nde yango ekombola ka nyonso yo zo sokola ngana oyo koko bimisa salite nini oyebi ko sokola libolo te mobala okota kuna okota bambika na ba mai ata yo moko tango ko benga ngana ko sunga yo esa choku. Voilà. Merci beaucoup. Ochande nini? Non, tiens bon.
donc mwana mwasi wana ozomona ndenge mobala kote ezosala boye eza teke aza ndumba te eza ndayebi kosokola libolo na yebi bien te siko ngo odeti maka na zana mpona kopesa ye conseil mama ye bazoka penda kantine mai opanzi makolo obandi penda kosokola moko nsima moninga obimisi bambika na basalite ntango papa azoye azoluka nzela kokotela komolela abime nyonso obota deja siko koma nzela ezozala te na ndenge donc oyebi kosokola mai nettoye papa azoyoka biso basi tozalaka na mwasolo moko bo tobimisaka donc papa azoyoka ngo te aza à l'aise naza na juste ka mpona kopesa conseil nde yango wana mosala na nga eza te kobenga nga obanda kobenga nga bapele video na banda kopanzela ko na banda kolakisa non wana eza mosala na nga te eza mosala na nga YouTube afutaka nga mbongo tu vois eza ifo na sala mpona kopesa bandeko bayebi te conseil banto bayebi te mwa mosala akoki kobenga nga akoki kokomela nga c'est ça naza wana teka mpo mibali batondi wana lokanga naza la reine donc na leki basi nyonso na Kinshasa na kitoko nde yango wana babanda kobenga nga nonga naza wana juste pour na conseil. Voilà. Merci beaucoup donc comme déjà na chita émission na biso. Alors message ni asu ko ezaro yo pesa bat ba Hollande biso à propos ma remerciement dédicace na numéro de contact voilà. Donc liloba nga asu ko ezaka ka bandeko oyo landi ngai numéro na ngai eza plus 243 84 21 56 282 plus 244 84 21 plus 243 ya Willy Moucheni plus 243 84 21 56 282 donc moi conseil moko ezaka ka koyeba kosukola nzoto na biso basi lisapi oyo nde sokolaka libolo oyo te oyo lisapi oyo nde sokolaka libolo donc ozokotisa kosokola ngo pete omoni bandeko na biso bagroche nde basokolaka yango nde bazolambela non soko oza no groche salela utilisata oyo donc ozosokola liboko na yo bien osokoli libolo na yo kuna bien otelisi yango ntango papa azoye aye na mo à l'aise apemi na kimia okomona ke couple na bino kozala na kimia pe kokotambola bokokende question moyelinga yana ba film susu batiaka bilo na se atosola ngo normal oza sans tabou ko ba fi batiaka na parce que yo peska conseil basoka ba tumusu batiaka tchaka bichacha okolisa bani ya tout excellent biso bateya biso kisi ya bien zaka mai nde yango sokolaka mwasi donc mwasi azalaka penda avandi apandi makolo na kata douche azonika azosokola azokotisa lisapi na ye na kati azobimisa sali te balakisa biso teke kozwa kisi obaka na se po esala non biso kisi na biso eza donc tango ozosokola lisapi oyo ezokota lisusu te engolakisaka libolo eteli tango papa azoya na etolo mona ye akotisa komi koluka nzela akomi loba te mwasi na nga azalaka bongo te akomi kaka bondenge donc bandaki okima yo mpo lekaki chaku mai donc oyo bamisicien bazoyembela biso mwasi babwakisa mai donc oza no mai donc moye papa alanda yo ata oza kitoko yango ndenge ni kitoko ya mwasi ezalaka na se makolo eza teke crayon na tie eza teke rouge na tie nde bimisinga kitoko non kitoko ya mwasi ya malamu eza nde na se ya makolo mobali alali oyo ayoki yo mpimbo oyo biso bangala tobenga yango mpimbo donc mobali alulaka nde libolo alulaka mwasi te mwasi ezalaka kaka juste mpo na figure mais nyonso oyo ya kosala ekendaka wapi na se kaka donc conseil ezaka koyeba kosokola libolo koyeba kobongisa nyonso ya ndako nde yango ekozala bien voilà ezala bien bambote ba remerciement na bato balanda voilà Nadine Elese donc on a yaya na ya mutema donc so boyu osali mutu yango njimie kaka il faut na ndima wana koti bengeti wana Elese bolumbu yoka na kombo bolumbu Nadine Elese donc yaza na concurrence te donc yaza ka yemoko Nadine Elese bisiko zali bambote bile donc oyebika na linga kwa mingi ya mutema Magrabo yanga magrabo akisanga menga na linga ngana toyoka na te miko ba bi courir les kate phase exacte naître exacte ing exacte menga na ka petit na ye donc batu nyonso bolanda nga na lingi bino mingi mama na nga na pesi ba mbote bébé na nga Marina na pesi mbote donc bisous papa camerani bisika zali mayala donc yende makambo donc bolanda biso kana chaîne balobi kaka chaîne onde yango ne makambo voilà. Merci beaucoup. Donc, c'était là Odette. Donc, tout ça, le but est un numéro à Liboso. Mais prochain numéro, Toroya, donc la série continue. Un grand merci. Nabatoutou Balingara Laura Chou, bébé goût de la presse congolaise. J'espère que non, conseil est à la suggestion. En tout cas, vous m'excuserez quand il y a sur Sabino. Moi, je vais faire des émissions où ils ont que non, caractère nuance.
tozwa bango totuna bango pourquoi basala choix le là waja na le on a 4 émissions un grand merci à tout balinga biso en tout cas vous abonnez massivement sur Laura Show TV bon ça décidé abonnez-vous massivement sur Laura Show TV un grand merci na mère derrière la caméra on est ensemble prochainement avec un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien bisous bye.